Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Boza ebele boza ba télévision la bino pona kolanda info ngala journal ya peuple la peuple jeudi et là na bota na minuto fongo la journal pona sono chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya célébrer qui fête ya ba musulman et longo na ba musulman ya mosquée Rasol et longo na branche na bango commentaire héritier Mapindemi. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a célébré qui fête de mouton et longo na ba musulman mercredi 28 juin na mosquée Rassil et longo na ba branche nyonso ya communauté islamique ya RDC. Ezalaki occasion pour na chef de l'État a senga na ba musulman bazala bomoko pe atalusaki que ye azali prêt ya ko accompagner bango po bomoko ezonga. Chef de l'État a tuni na bango pourquoi bazali divisé alors que bazaka kana ala bango nyonso avant atalusi que islam ezape na batu ebele na RDC lokola champion ya masculinité positive. Chef de l'État asengaki na ba femme musulmane nyonso bami kotisa na politique pe bami komisa na ba parti politique oyo balingi. D'abord, ma solo est chef du gouvernement Jean-Michel Sama ou président qui réunion ministérielle Mokolo il y a mercredi 28 juin sous forme il y a conseil il y a ministre restreint et pas wapi ba adopta qui bon projet il y a ordonnance na o état de prorogation état de siège Nadine National a possiblement précision. Jean-Michel Samaloukonde Kenge, l'instruction y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui mercredi 28 juin 2023 réunion y a gouvernement en forme y a conseil des ministres restreint pour n'a quoi adopter projet ordonnance loi au Yezali Kolobela progression y a état de siège dans la province y a Ituri pe Nord Kivu selon ministre ya communication pe média porte-parole y a gouvernement Patrick Mouya y a oyo asala qui compte rendu y a réunion liboso ba penser sango alobi texte oyo ezali kokota en vigueur le 30 juin pe ekotine damana président de la République pour la promulgation ndenge article 48 alinéa 3 y ordonnance oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement y a gouvernement ba modalité y a collaboration entre président de la République premier ministre ba membre y a gouvernement premier ministre
après concertation et l'ongona chef de l'État a sangisi ba membre ya gouvernement na réunion ya conseil des ministres restreint pour na constatuer kaka point moko na ordre du jour ezalaki mingi adoption ya projet ya loi oyo ezali kolobela prorogation ya état de siège boye ministre d'État ministre ya développement rural oyo azali kosala intérim ya ministre d'État ya justice oyo azalaki empêché a présentaki texte oyo pe yango ezalaki approuvé epai ba membre nyonso ya gouvernement oyo bazalaki na réunion bango nyonso bandimaki yango bosimbake avant bakende na vacances parlementaires bapesaki nzela epai ya gouvernement habilitation ya koadopte batexte oyo ezali kolobela prorogation ya état de siège na province ya Nord Kivu pe ya Ituri. Kaka na masolo etali primature abobaki premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ye afongolaki mokolo ya mercredi 28 juin édition ya conférence risque ya pays ya République démocratique du Congo pour l'année 2023 une fois de plus na dination na commentaire et héritier Mapindem. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a fongolaki mercredi 28 juin 2023, deuxième édition, il y a conférence, il y a risque pays, il y a République démocratique du Congo pour l'année 2023. Ezalaki bongo organisé na ministère de la Finance, conférence Oyo, et la question moment moko important pour nous passer en revue, rapport il y a étude, il y a risque pays 2023, Oyo, ils ont un objectif, il y a établir cartographie, il y a risque d'investissement, il y a mboka, rapport Oyo, comment mina Bloomfield Investment Corporation, Big Namokuse, agence, il y a notation panafricaine, présentant qui va résultat, il y a étude, il y a président directeur général, il y a Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zézé, il y a à Pasaki na peine fin 5 éléments importants oyo et permettre pour na koyiba ba risque ya où ezali ko représenter RDC na matière d'investissement ezali mingi climat des affaires ba performance macroéconomique oyo ezali réalisé et pas ya gouvernement gestion des finances publiques solidité ya système financier et risques sociopolitiques na mobimba République démocratique du Congo alingi a amélioré notation na ye na koleka na 5,1% na 2022 tina 5,5% na 2023 ezali ko représenter augmentation ya 40%. Ministre de la Finance Nicolas Kazadi ye a réagi ça qui na étude oyo alobi azali satisfait na ba progrès oyo ezali réalisé na RDC pour na ye note positive oyo bazui ezali ko témoigner à suffisance ba effort oyo ezali fourni et pas ya gouvernement Sama Lukonde na ba secteur belé afongola ki officiellement misala ya conférence oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a remercié qui agence Bloomfield Investment Corporation pour na honnêteté transparence oyo ba memi étude chef ya gouvernement a se félicité pour la note positive au RDC azui a souligné qu'il nécessité ya commettre tout côté accent moko particulier na investissement na secteur privé boye Zézé Stanislas a talisaki pour la deuxième fois que ba talisi tableau moko clair ya ba risque investissement awa na mboka na biso RDC ba komisi honnêteté ndenge évaluation pe makambo nyonso et salemi Bosimba ke conférence oyo et permettre ko pesa maloba na ba acteur clé ya environnement socio-économique pour na ba débat oyo ezali ko fungwama na 4 panels bango ba ko aborder ba principale problématique oyo elobamaki na rapport ya risque pays ezali question ya ko tambusa ba réflexion oyo ko permettre ko susciter ba solution différentes na ba aspect nyonso oyo ezalaki évoqué na rapport ya risque pays RDC 2023. À 30 jours, il y a jeu, il y a francophonie. Ah, il y a vu province à Kinshasa, 9e édition, le directeur national Isidore Kwanjaye a rassuré effectivité. Il y a jeu, il y a francophonie à Kinshasa. N'a point de presse au Banima, qui est ministre de la Culture et Art, Catherine Katungu. Stéphane Skande va préciser précision. 30 jours avant le lancement, il y a jeu, il y a francophonie na Kinshasa, image à ce qu'ils ont dit déjà comme on a pour la République démocratique du Congo, Nandela infrastructure, il y a jeu, il y a francophonie, pays haute organisation, il y a 9e jeu, na conférence de presse au Salema Kiliboso, il y a stadium, il y a basket, il y a stade de martyrs, Isidore Kwanja, directeur national, il y a comité, il y a 9e jeu à francophonie, na République démocratique du Congo, a fait na ba spéculation nyonso, to na mituna o ezalaki kotuna na soki 9e jeu à francophonie, et kosalema awa na Kinshasa toté, ba infrastructure et kosi la toté, ba athlète ya ba pays membre ya francophonie, ba koya toté. Boyoka Yemoko Isidore Kwanja, président national ndenge alobi liboso ya ba journaliste. L'heure n'est plus aux spéculations. Une chose aujourd'hui est certaine, les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu
à Kinshasa. Cette affirmation, je le sais, soulève dans certains esprits quelques interrogations. Est-ce que la RDC sera prête? Est-ce que les infrastructures sont achevées? Est-ce que les États et gouvernements membres de la francophonie seront présents? À toutes ces questions, la réponse est oui. Lokola événement ekozala à la fois culturel, ministre de la culture et art, Madame Catherine Katungu à Lobiboui, VTR. Suivant la vision du chef de l'État et l'engagement du gouvernement pour l'effectivité des Jeux de la francophonie, nous avons pris tout notre temps et toute notre détermination à nous engager, à préparer les équipes de la culture. On a été avec les gens qui étaient sélectionnés parce qu'il y a 11 disciplines pour la culture qui ont été sélectionnées. La chanson, la création numérique, la danse de création, la danse hip-hop, la peinture, la sculpture, la photographie, la littérature nouvelle, marionnettes géantes, jonglerie avec ballon, conte et conteur. Sur place, misala ezali kaka kokoba kaka ndenge ba image ezali kotalisa nyonso ezali ko avancer kitoko. Plus de 40 pays francophones bazelami awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Comité national oyo kumba makana Isidore Kwanja bazali ko rassurer ba disponibilité nyonso pe nyonso ezali prise en compte. Édition 2022-2023, il y a examen d'état. Pour nos finalistes, il y a secondaire, ils ont clôturé mon colo. Il y a jeudi 29 juin. N'est entendu pour ma République démocratique du Congo. Willingela Naomi Wonda, reportage. Ba élèves finalistes à République démocratique du Congo ba clôturer les lots jeudi 29 juin 2023 ba épreuve ya examen d'état édition 2022-2023 oyo ebandaki depuis mokolo ya lundi 26 juin na etandi mobimba ya République. Na occasion wanande ministère ya enseignement primaire secondaire et technique a lancé appel pour na oyo etali responsabilité à ba finaliste pe à ba parents na communiqué na officiel de ministère ya EPST a exprimé qui na insistance pour na kokebisa ba élèves oyo bako se regrouper na ba uniforme na ba milieu non éducatif lokola bar hôtel topé ba oyo bako déchirer ba uniforme na bango après avoir conçu les examens kaka na déclaration na ye ministère ya EPST a sengi implication ya baboti baye banako encadrer bana na bango baye banako encadrer bana na bango pour la police ekozala permanent pour na kosala suivi et sengeli koyeba ke examen d'état ezali clôture ya cycle d'études secondaires na République démocratique du Congo pe ezali étape déterminante na parcours éducatif ya ba étudiant ezali kaka ko marqué fin ya parcours na bangote kasi ezali pe début ya transition na enseignement supérieur. Demain, d'abord, maman Julie Chibola, maman ya Lutende, le vice-présidente de l'association citoyenne Mbongwana ya Congo ya Kitaki na terrain pour na kosolana basnae ya Monga Fula, reportage de Mbeno Longwanza. Quartier Ngombi na commune ya Monga Fula e yinde ki na ndenge moko ya kosakana te epa wapi ba maman basali bilanga bayambaki maman Julie Chibola, vice-présidente de l'association citoyenne Mbongwana ya Congo o ekumbo makepa autorité morale Philippe Mbwala, pe secrétaire général Diogène Figna. Après masolo na yena ba maman abilanga, maman Julie Chibola akenda kibongo na quartier Lutendele po na kosala don ya peinture na paroisse catholique oyo ya Lutendele. Après, alekana kibongo na église du Christ au Congo, CAC Mafuta. Kuna aseleki don ya batol, mwasi yanguya ya bwanya ya mayele maman Julie Chibola amemi penza Monga Fula na mokongo na ye. Ni d'autres comités chrétiens où ils ont la katia construction. Nous l'avons fait avec l'église catholique, on a contribué pour la peinture et nous allons voir l'armée du salut, nous allons voir les églises de réveil. Donc tout ça pour la penza pour te soutenir ba o nyo surtout bazoko contribuer na développement il y a Lutendele et surtout ba bazoko bunda pour na kotia pe lobanzambe na katia Lutendele. Bosimba
ke maman Julie Chibola aza kokoba na tournée na ye ya sensibilisation na base na ye nyonso ya Mongafula en tant que vice-présidente fédérale ya association Mbongwana ya Congo oyo eza bongo na devise ya 3B bongo bolingo Bomengo. Maman Julie Chibola mwana ya lutendele ya solo umela na yo mosala eleki ebele. Challenge la couronne nde ezali titre ya livre oyo ekomami epai ya auteur Bosco Nyambo Tumba boyeba ke vernissage na yango ekosalema mokolo ya samedi 1er juillet 2023 ye moko auteur apesi ma précision na micro ya Nadina Sona Pepichu Monsia. Ba édition Livingston House Bazako présentait cérémonie à vernissage ya livre Le Challenge de la Couronne Oyo Ekomami et pas ya pasteur Nyandu Tumba Ndenge mandataire ya auteur ya livre pasteur Jérémy Tia Saka Sanda à Lobby. Je suis mandaté par le pasteur Bosco qui a écrit ce livre Le Challenge de la Couronne. Vraiment c'est un livre riche. Très riche, la connaissance très riche, la révélation et plein de bénédictions. La Katina Yango a l'obéli la réalité oyo et comme la kamutunyo soit avant accéder à la gloire. Vernissage na Yango ezali samedi oyo le 1er juillet 2023 et pour ça juste na la salle la principauté ezana India A1, croisement India et Kasavubu, dans la commune de Kalamu, juste en face de Balikaz Cosmétique avant Imka. Pasteur Zachary CVKC, patron ya Livingston House à Lobby Boy. Merci maman Ladi. Nakanisi ceci n'a besoin d'ala que tout ce que l'on a besoin n'a besoin d'ali. Aux ala pasteur, aux ala motivation science, aux ala passionné à lecture, puis au linga koma. Comment au moins livre moko na vie na yo na se na moi. Mais tout le monde mingi batu na nzambe ba za intéressé mingi na makambo ya livre. C'est vrai avec livre oyo bengami na kombo ya les challenges de la couronne. Oyo comment me pa na pasteur Bosco Nyandu. Et ça qui facilité parce que moni d'abord ils ont un format moko spécial avec une vingtaine de chapitres. C'était pas facile. Mais les livres ils ont pour encourager, ils ont encouragé bateau va passer ba étape moko très difficile. Bateau va comprendre que bah épreuve au bazoku dans la vie ils ont constitué une école il y a Nzambe des amomoni ils ont vraiment expérience moko vécu na vie il y a un moment où kabona biso na kati na livre oyo on a comme livre toza na avenue Kisangani 31 bis na virage ya pharmacie Mokonzi na Bandali Makelele donc référence à tous les virage à Solongo to bengango autrement pharmacie Mokonzi. Dans l'enceinte, il y a l'église gagneur d'âme. Ndesika bureau na biso à Livingston House et Zwami. Conseil supérieur ya Chit, la République démocratique du Congo, va organiser Kimilulu, il y a Tabaski Mokola jeudi 29 juin 2023 pour célébrer le sacrifice ya Abraham à Salaki. Héritier Mapine Mi Francis quand ça le coca reportage. Conseil supérieur ya Bashit ya République démocratique du Congo ba célébraki na ndenge ya kitoko milulu minene ya Tabaski oyo ezali fête ya mouton ezali fête oyo bakanisaka égorgement to sacrifice oyo prophète Abraham asalaki epai na Nzambe bosimba ke milulu oyo elekaki na siège na bango oyo ezwami na commune ya Kasavubu mingi penza na avenue Sayo epai wapi conseil supérieur ya Chit basanganaki ezalaki vraiment fête comme monene na maloba na ye chez Isambaki oyo azali président ya conseil supérieur ya Bashit ya République démocratique du Congo ye azwaki maloba ateyaki na bandimi nyonso alobaki na bango esengeli babanga Nzambe babatela bondimi na bango pe bango nyonso esengeli bayeba na komipesa na kotangaka courant oyo ezali buku ezali bongo na mibeko nyonso esengeli pe bayeba na kobatela kimia boye chez Isambaki
Salamaki asengaki na ba musulman nyonso esengeli babondela mingi pona kimia ezonga na este ya République démocratique du Congo. Bashit bango balingi kimia ezala, bango bazali kotelemela terrorisme pe biloko nyonso ya mabe oyo ezali kosalema na este ya République démocratique du Congo. Ezalaki pe occasion pona kotalisa soutien na bango epai ya ba FRDC oyo bazali kobundela mboka kuna na este. Lelo na beti sous c'était une seconde fois. Na yebisi ba musulman que mboka na biso eza na guerre. Lelo biso toza na guerre. Donc musulman nyonso esengeli chaque fois isika nyonso azali avaya lala il faut senga nzambe. Prophète Nabsa lobi adwa sila ul mu'min. Donc invocation ezali arme pour na nini pour na mundimi. Donc nous de notre côté, puisque nous n'avons pas la possibilité de nous la possibilité de kobunda bitumana mandoki to kobunda na bango na ba invocation. À chaque fois, c'est ce que tozali faut to sambela nzambe atia ba ennemi libanda ya mboka na biso. Que kolinga mboka na yo ezali parti ya bondimi. Eza parti ya bondimi, eza acte ya bondimi. Donc biso en tant que musulman, toza obligé à kolinga mboka na biso. Mboka na biso ezala na ngomba, ezala na désert. Toza obligé à kolinga mboka na biso pour nzambe nde atie biso na esika wana. Donc à rappeler biso acte wana, donc biso en tant que musulman, il faut to manifester pe bolingo na biso pour na mboka na biso. Bosimba ke ba prière et salemaki nyonso elekaki vraiment kitoko na bokambi menaché isambaki oyo azali kokamba Conseil supérieur ya ba chiite ya République démocratique du Congo. Centre de réveil spirituel na Mokambia évangéliste Claude Kabundi Walesa Baza Kolengela veille monnaie de prière vendredi 14 juillet na stade de Martyrs. Nadine Sona reportage. Bake de l'hôpital bake okuta eloko evimbiye awa ne panzi eloko ngo libanga ezo sala mwana pasi batali eloko moye ko pasola ngo ezate bazo tala eloko bakobandela wapi ba docteur ba yebele ba entourer mwana balobi kao ezakana biso to bito sokende wapi papa na mama ba moni pasi ba tourner na mwana sotio ezate kana kati hôpital ngo papa pe asambela kate mo mala masanga batindi bango ba ya na prière pa na biso awa ba ye na mwana liboso to bondeli pa na mwana eloko kokamwa ezake na kati ya délivrance na kati ya kosambela toye komona ke papa ya mwana oyo moninga na ye ya mobali bamelaka ne masanga amonika baboti mwana kitoko kaka ndi mwana yoki motema mabe botala na niveau ya motema mabe abeti ake kozwa libanga ya cimetière spirituellement aye kotia mwana na kati ya panzi nde mwana zolela mwana vimbi deja kotona kingo donc okotala mwana deux fois te bazola la te butu moi mwana zolela. Jésus-Christ a dit femme samaritaine, Dieu est esprit, il faut l'adorer aussi en esprit. Ngape na zo bakisa pona kolobake Satan as esprit, il faut qu'on combatte en esprit. Wana pona ko yebisa ba tokezela ba bituma moko spirituel, ba limitation, ba maladie, ba motema mabe, ba réclamation, ba fondement. On nous se na niveau spirituel, il faut que muto asana don, ou azapena eloko moko azo ti yango pona batu. Donc, wana pona ko zonga kolobake na minute oyo, ndenge tozo sala campagne d'évangélisation, tozo sala veiller na stade, eza pona bato balemba, bato bazana ba problème na ba difficulté, bato bakoko ndima Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur. Et tant bato bandimi ndenge na ko sauver yo, okozala sauver, okomona pe loboko na Nzambe. Yango nde Jésus a télévision, tozo ke na service pona ko bondela pona bato. Yango nde nazo benga bino na stade. Boya o balemba, o baza chargé, o baza na ba problème. On va ça dans la difficulté. On va dans la difficulté, les cas. Au moins, les autres simba, il y a que mais noir, moko ezali. Donc, les habitants spirituels, tout le monde s'en va en esprit. Zamba pangola bino, na bengi bino le 14 juillet. Boya na kata stade à veiller. Toko kutana, toko sambel ensemble. Midi en prière, Eza Koleng et la croisade miracle mokolo ya mardi 27 juin au dimanche 29 juin na église mission apostolique Godgod d'Abreba mokolo ya samedi 1er juillet et Kosal Mabongo à partir de 9h 16h na centenaire protestant et à Lingwala. Nadine Asuna une fois de plus ce reportage. Midi en prière, eza musalo ezo sala na kisa sawa. Midi nyonso ba prière eza na B1 pe na Facebook bozolanda. Et midi en prière ezo organisé croisade miracle. Mo bangé à croisade miracle.
mama papa elenge kovanda na ndako te biso nyonso samedi 1er juillet na centenaire protestant na ngonga 9h batei pasteur de Delandu visionnaire à midi en prière pasteur Kalika Senda il y a la parole éternelle extension la borne bandal tata nanga molimo et docteur Job Mukadi oya kouta na Manchester le thème docteur Saint-Esprit docteur Saint-Esprit docteur Saint-Esprit Yesu alobi boya na babeli reçois la guérison il te touche kobanga te papa kobanga te n'aie pas peur kobanga te n'aie pas peur papa kobanga te n'aie pas peur viens boya na baka compliqué yaka yom tuliba les oningana mwana zo bouger problème ya dépression yaka Yesu akobikisa Yesu akokangola Esaïe 53 5 elobi par ses mères et sœurs na nzela mapipi na ye tobikisami touche simba Elle dit, elle a 3 hernies discales. 3 hernies discales. Il y a de cela 18 ans. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de guérison et sois guéri. E seja curado. Em nome de Jesus. Ah? Não está travando? Elle dit, ça ne bloque pas. Alléluia. Elle s'est courbée, elle n'a rien senti. Alléluia. Jésus está opérando. Alléluia. Papa, nous n'avons que toi. Je proclame le redressement total. Redressement total au nom de Jésus. Oh. Rebachete. Oh. Est-ce qu'on peut garder nos yeux fermés? Oh. Ça te faisait comment? Depuis un temps, je ne pouvais plus écouter. C'est-à-dire combien de temps? Plus d'une semaine. Quand quelqu'un parlait, tu n'écoutais rien? Non, très difficilement ici. Et juste pendant qu'on priait, depuis ce matin, je disais, Seigneur, guéris-moi parce que je dois écouter. J'ai juste senti une liquide sortir de mon oreille. J'ai essuyé. Et du coup, il y avait un petit peu comme des bourdonnements. Et j'ai entendu clairement. Tu entends clairement maintenant? J'entends. Maître Rosalapé na école de guérison. On est du mardi 27, kino jeudi 29, na tongo 9h à 12h30. Et puis bah pourquoi? Tu vas nous à 16h, 19h30. Kaka mardi, ti jeudi wana, na mag, référence rond-point qui pointe, ça finira par marcher, ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Match ça bien. Yesu alingi o mingi. toza la communiqué écologique bolanda lecture nango Kami Kisungu bazali na mawa ya koyebisa bandeko baninga pe bayebani liwa ya ndeko na bango Kisungu Kapumba Fabrice oyo akufaki le 22 juin na ngonga ya 10h na sima ya maladie ya tango mukuse. Programme ya matanga ezali boye. Jeudi 29 juin, veuillez montuaire na salle polyvalente les retrouvailles na boulevard Lumumba avant saut de mouton et des bonhommes. Vendredi 30 juin, nzoto ya Mowei ekolongwa na morgue ya hospital ya Njili, quartier 7, kasi na ngonga ya 9h, recueillement pe dépôt ya bagerbe de fleurs, ekosalema na espace sino-congolais. Bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole, Nouvelle Cité. Tika été communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Fabrice Kisungu. Si je suis fidèle à la mission. bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pe mpona pe bosepelaki nango obesa merci na domi beno longwanza azalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Willingela Naomi Wonda Ruth Kindu héritier mapinde miba sportsaki journal oyo montage esimamaki epai ya Pichu Mosia pe Christian Kengebeni ngala bino topisani rendez-vous mokola lundi au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi e commandé domaine na ye
après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi